Sous le haut patronage. Informez-vous de manière très professionnelle. Kinshasa et l'équipe partout. Mon collègue Lelo, président de la République Antoine Chilombo, a participé à la ministre sommet en Angola sous conduite du président de Angola, Bakokuta na président de Rwanda. Voilà le reportage. Mokolo ya lelo mercredi 6 juillet, mboka ya Angola ekoyamba ministre sommet tripartite RDC Angola Rwanda sous médiation ya président ya Angola Joao Lorenzo, président en exercice ya conférence internationale sur la région du Grand Lac. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akomaki na mboka ya Angola mokolo ya lobi na bapokwa. Ayambamaki na aéroport na comité moko ya mukie ya ba officiel ya mboka mibale. Na initiative ya président ya Angola Joao Lorenzo oyo Union africaine etindaki ye atia kimia entre République démocratique du Congo na Rwanda. Mokolo ya lelo Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi bakokutana na cadre ya ministre sommet wana pona koluka boyokani na bamboka oyo mibale na nzela ya diplomatie. Po ndenge bitumba ezali kobunda makuna na est ya République démocratique du Congo entre FARDC na ba rebelle ya M23 oyo bazali appuyé par le Rwanda. Pona Félix Tshisekedi basis oyo ezali te na logique ya ko négocier na ba terroriste oyo bazali soutenu na Rwanda ya Paul Kagame. Mais ezali initiative ya Union africaine pona ye ezali na logique ya ko solola na cadre ya diplomatie pe sur le terrain ko défendre mabele ya mboka ndenge FARDC ezali ko sala. Ministre sommet oyo ekosalema na 2 temps. Ya liboso Joao Lorenzo akokutana na Félix Tshisekedi na sima akokutana lisusu na Paul Kagame pe na suka bango nyonso misato bakokutana lelo le 6 juin. Eza normal. Bona na leke Augustin Kibasa Maliba alors ça qui va travaux ya 40e session ordinaire ya conseil d'administration ya UPAP na Pullman. Ministre ya poste pe télécommunication na nouvelle technologie information pe ya communication PTNTIC Augustin Kibasa Maliba a procédé mokolo ya lundi 4 juin na Pullman Hotel na lancement ya ba travaux ya 40e session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya poste. Na présence ya secrétaire général na yango Sifido Chief Moyo pe na ba délégation oyo ba wuti ba mboka ndenge na ndenge. Na maloba na ye Augustin Kibasa Maliba a exprimé esengo oyo azali na yango ya komona masolo ya 40e saison ya IPAP et se tenir awa na mboka na biso. Po esali près de 35 ans que mboka na biso et ya malisusu ba réunion ya modèle oyo. Ya suka ezalaki na 1987 oyo Union postale universelle et organisaki atelier moko awa na Kinshasa. Mais oyo ya koyamba session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya poste ezali penza événement monene sur le plan diplomatique ndenge Kibasa Maliba alobaki. Toujours na vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi pe na dynamisme ya gouvernement oyo ezali kokumbama na Sama Lokonde ne Augustin Kibasa Maliba ministre ya PTNTIC ya mboka na biso asengaki pe a obtenir que et se tenir na mboka na biso ba travaux ya 40e session ordinaire ya conseil d'administration ya Union panafricaine ya poste
oyo ezali institution spécialisée ya Union africaine. Bosengel boyeba ke ba travaux oyo ekosalema pendant 10 jours kobanda mokolo ya le 4 juillet kino mokolo ya le 14 juillet 2022. Oui. Mikolo Leki, Augustin Kabouya, secrétaire général ya UDPS Tshisekedi, atenaki matinée politique na siège na Baron Limité. Voilà le reportage. Le bilan du chef de l'État. Na siège ya UDPS Tshisekedi, nde secrétaire général na yango Augustin Kabouya asangisaki ba cellulaire ya parti na ba sectionnaire pe na ba fédéraux pona ko répondre na batu nyonso oyo bazali koloba Kabouya abomi UDPS. O UDPS ezotambola malamu te. Yango ye alobi boye. Depuis UDPS ezala UDPS nanu bazwa secrétaire général lokola yete. Na ba réalisation o ye asi asali na kati ya parti ezala te. J'ai pris un échantillon parmi les anciens au ba diriger parti oyo na niveau ya base. Baye Bisabino depuis le premier secrétaire général ti na niveau nangai ceux qui batikala kozo ba registre ya ku identifier ba membre ya UDPS bango ba témoigner alobeli lisusu succès oyo ya salaki na ba descente na ye kuna na Congo central na Grand Bandundu na Kasai oriental pe na Lomami elekaki kitoko wana nyonso ezalaki kaka pona ko redynamiser ba activité na kati ya parti bongo ya atuni bango parti yango ekufeli wapi. Na oyo etali ba combattant oyo bazali na makala parti Tumbali Nyoka Tembe na Gilles Moniere Augustin Kabouya alobi yete mutu akangisi bango ndenge batu bazali koloba. Mais UDPS comme parti au pouvoir il faut respecter ba décision nyonso oyo bakondi bazali kozwa pe vision à chef de l'État ezala soutenu. Nous l'UDPS comme famille politique du chef de l'État nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle, c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer et lui créer des problèmes avec l'opinion tant nationale qu'internationale. Applaudissez très fort pour le chef de l'État. Nyonso elekaki na kimia na esengo ya ba dirigeant ya ba base ya UDPS Tshisekedi. Oui. Lors ya messe ya représentant ya Pape François na palais du peuple, cardinal Ambongo asalaki message na population Bolanda. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi ou la population dite rwandophone. Car parmi nos populations, il y a les Tutsis congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Éminence et chers frères, c'est dans ces contextes que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort. Bon, on a ndenge FARDC azali kobongama pona ko défendre mboka na biso.
patriotique du Congo, notre devise. Toye kosala musala. Secret à réussite na bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga kokata munguna bitani bitani te pekisami. Beltesco aussi possibilité bana mboka amemeli bango spaghetti na kombo ya roni pona mabuta na bino. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle était partout Sous l'eau. Lelo na ville ya Kinshasa ezali na makambo mususu ekoma kosalema même ba parents bakoma incapable ya kotelemela yango makambo yango
et comment qu'on s'impose lokola eza normal na miso ya batu pe na opinion na ba quartier to vandi pe na mabota na biso to koma komona mwana ya mineur azana mobali et yebani na quartier voire même na famille na yepe yango micro ya KMB kitaki pona kotuna batu soki ba mona ka ndenge nini komona mwana ya mineur aza ko vivre na mobali. En tout cas, les cambouis mineurs attendent soit toujours mon trop dans la quartier, na ba veni auto fandi, pe na ba na auto boti. Premièrement, les bosso, na constant la salle qui, ils ont les cambouis ya moyen, ya finance. Na kulia bien zate, au mona mwana, na libota mo ko botami, kulia bien zate, suivi bien zate, encadrement bien zate, a komi ko envier libanda. Yo soto zongi si makanisi mwa sima. Na sera mobutu. Ezaki 18h. Au mona ba soda ba otambola ba okanga ba mineur. Mais lelo so tali ne temps à époque ya président oya uti kolongwa. Au mona bana bazana liberté moko boye. Donc banzembu moko bazoyoka ezo se plisate en plus éducation penza ya malamu ezate koto ya mboka na biso to na ba musicien ya mboka na biso alors communiquer ezo malheur wana ezo kitati pa bana ba komi ko limiter ba biloko ba musicien ba osala bana ba komi otala ba film ba vidéo ba WhatsApp yango moni mobutu aboya kango tango yende baby siko une génération ya bana ta leo to na 21e siècle donc bana ba baby po nini manquement ya kolia au moins azolia bien te akomo vie ba ninga nde bazolia azolata bien te azonvie ba ninga yango moni ke bana bazobeba alors que tango ozwazem aki aboti koto akende libala esimbita mona ke pana biso na bande ko lala bien koto na lala na salon place à kobomba ma ayo kozonga alors ka bakisi biso passa ne pana biso ba para donc alors eloko wana eza bien te c'est un bon encadrement tout la kisaba na nzela nzambe alors que na nzela nzambe bakoza na école de kodim to l'école de dimanche au mona bana bakoza la manière bien bakokola très bien mais loko encadrement zati papa kuluna mama kuluna mwana akolimiter makambo papa azo sala mwana ya minera akoki ozala na mobali te mwana oyo akokisi 15 14 15 akoki ovana na mobali te oyo akokisi 16 17 akoki kozwa mobali po akoli mwandambo me oyo azobenga ma mineur banda 13 ans awa tomona 13 ans 14 ans 15 ans ba mineur bazozwa mibali ekamwisa biso pe bapara po ezalaka bongo te oyo ebaluki ya lelo mwana 13 ans mwana 14 ans mwana 15 ans mineur azozwa mobali akezwa zemi bon azobota na ba conséquences passe wana nyonso eyela biso bapara pasi oyo eza na Congo yango wana etinda ba mineur bazwa mibali pasi bon bapara baomona neti bapara baza na makoki te ya kusoutenir bango yango wana bazokezwa mibali yango wana naoloba naopesa conseil boye bana oyo nyonso ba mineur bazokezwa mibali bongo batika makambo wana baosala wana batika kupesa biso bapara pasi po biso tokola bongo te bango soki baolanda makambo nyonso baosala oyo ya mineur wana baokezwa mibali na ba age bakoki te ezalaka pasi na bango conseil eza boye biso baboti tozwa bana biso na encadrement tolakisa bango bonzambe na ntango bayebi bonzambe bakoyeba siko koyeba oyo baboti bazoloba na oyo église ezokoloba nde bakoyeba siko bonzambe mais soki bongo te tutiki bongo kaka et puis ça peut être l'église au peu mususu mususu peut être kati na basali na nzambe lisusu bango susu basali na nzambe bazali kosala mabe lisusu yango moni mpe lisusu mabe ezokota kaka bango nyonso bazali basali na nzambe ozomona bamususu bazali donc bakosala yango na ndenge ya mabe mais azali paster ozomona conséquence mosusu omona atango avoti mobali azongisa epa na bango bala mwana zonge pa na bango mais c'est conséquence ko ya kuna le mtu mwana malade et comme ba parents va se porter malade wana mwana ko kufanya bila ba parents se porter charge on les a ndio ko mo sala ma teza bila mo soni consona wa pesa bango basi ve bana mara po bana bazali venir à lobby za pona bana eza pona ba pakate biso se ko mo ko porter se porter okende to se porter ozonga simate bana ande ba sala ba leki na wana ba moko makambu ya boye a gouvernement akomi kolobela yango na conseil des ministres
bayaya boyebela ete ya bino ha bozalaki ebele ya kolanda magazine na biso ya mokolo yoka sekomi na suka ngai bino tokutani mbala na nsima kaka ndenge tolobaka ya Kinshasa eleki partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino